nalingi na lamusa lisusu bandeko na nga peuple noir na likambo oyo tata Simon Kimbangu alobaki ke roi moko akobotama akozala na 3 puissances. Na 3 puissances wana akozala na puissance spirituelle, puissance politique, puissance scientifique. Siko tata Simon Kimbangu alobaki na 1921 na discours na ye ona tangelaki bino oyo azota l'émission soki alandaki discours ya papa Simon Kimbangu alobaka na Mbanza Sanda te azonga na émission ata la discours wana ako comprendre likambo na zoloba. Siko ye moko alobaki après ba indépendance tango Afrique tango moto moyindo akozwa sagesse spirituelle roi moko akobotama akozala na 3 pouvoirs. Pouvoir spirituel, pouvoir scientifique, na pouvoir politique. Donc, roi wana ye moko tata Simon Kimbangu alobi ke tango roi wana akozala ye moko akozala représentant ya roi wana. Donc ye moko akozala représentant même ya ba loi wana ye moko akozala représentant yango na yina la musabino na bandeko nanga. Siko boye bisanga wana siko ezaka discours ya 1921 alobi tango moyindo kozwa sagesse spirituelle roi moko akobotama kozala na 3 pouvoirs nga moko na kozala représentant siko na tuna bino nani représentant moko kozala na molimo to na bonzoto bino nyonso oyo bokomprenaka bino bokomprenaka na bino makambo te tango bazo expliquer bino me bozo bude bozo boya siko boyebisanga po makambo nyonso aloba esalama o bokende kolanda émission wana pe bokopa nyonso aloba na 1921 e salama sikoyo roi wana akozala na bonzoto to na molimo boyebi te me biso toyebi yango wana tozoyebisaka bino. Tata Simon Kimbangu tango akufaka asekwaka soko likambo tata Simon Kimbangu ebanaka te pona nini po ndenge bolobaka bakomango wapi bakomango na Bible nini ya kolo Yesu tango akufaka makambo na pe yebanaka te e yakosala 3 siècles 25 ans apo ba kotia yango na Bible soki alobi likambo bo bakoma kotuna ye pe bakomango na page ni bakoma yango wapi bato banda obude ndeka bo obude lelo sikoyo makambo na après ba kosala Nouveau Testament makambo nyonso oya kolo Yesu lekaka ekoti na kazi siko na minute opé tata Simon Kimbangu wana nde na Bible nde na ba film o basala nde bo ko découvrir que kolo Yesu asekwaka après 3 jours mais na tango akala bato bayebaka na bango ngote siko toza siko na tango ya tata Simon Kimbangu tango akufaka après une année asekwaka kenda kokutana bayekoli na po yepa zaki na bayekoli akutana bayekoli na saina da émission on a loba yango mais tellement que peuple noir aza lokwa bébé fo banda tango abotami banda romancer ti avanda akola atambola donc mentalité na biso eza un peu bas nzamba limbisa nzamba sunga biso kaka tozwa ba sagesse spirituelle wana po esala biso bien na loba yango mena obandela lisusu kaka tango akutana bayekoli na azaki na elongi mususu asekwaka na elongi mususu atuna bango boyebanga te alobi balobi bazoyeba ete eloko ayebisaka bango ezani kolo Yesu tango asekwaka na elongi oyo akufelaka te asekwaka na elongi mususu kolo Yesu azalaka na 5 figures kolo Yesu azalaka na elongi moko te azalaka na 5 ozoyoka siko nga Kimbangu naza na 7 figures sikoyo tellement que aza na 7 figures tango kolo alobi lisusu tango kolo asekwaka après 3 jours asekwaki na nzoto wana te ya kala o azalaki nango ayaka kosekwa na nzoto mususu tango abimelaka pe bayekoli pe bandaye koyeba ete bayekoli na pe bandaye koyeba ete a se présenter nde baye ko comprendre que kolo Yesu ye wana. Donc c'est ça yango pe tata Simon Kimbangu elekelaki ye a expliquer bango elongi o nazaki na 1921 yango te na ko continuer nango yango te na ko utiliser bilongi nanga mususu siko lelo toza na elongi nini
ye wana tata Simon Kimbangu kiangani bandeko na ngai ye wana tata Simon Kimbangu kiangani chaque époque soki nzambe alinga sala likambo achanzaka nzoto akufaka te ke akufi bino bobondelaka kolo Yesu kolo Yesu si akufa ti kolo Yesu akufa ti me bobondelaka ye omoni ke kolo Yesu akufa asekwaka bino bobe kolo Yesu mabele boyaka me fallait avanda na mokili ti fallait continuer kozala na bino ti me akendaki bino bokanisaka ke akenda akufa bo boyeba position na ye te me biso toyebi ke ntango akenda azonga lisusu azalaka na biso me mokili eyebi ye te amibimisaka na ye mpe te mpo ngonga nano ekoki te me azalaka na biso bozoyoka donc soki bocomprendre te etali bino donc ntango azoloba ke roi wana kobotama nga moko na kozala wana seki ya kozala na bonzoto me na elongi ya 1921 te na elongi mosusu oyo akotravaye nango yango bomonaka ke kombo tata Simon Kimbangu esilaka te donc soki akufi atikaka deja ke na kobotamaka lisusu donc mokolo nga na kokufa mokolo na kobotama avant kuta kufa milobelaka ke nazobotama lisusu donc ye azalaki deja na banzoto na ye donc tala kaka siko prophète moko atikala kosala mambo wana te kaka tata Simon Kimbangu ye kama tasala makambo wana nyonso etikala kozala place mosusu te kaka ye kaka ye kaka yandi kaka mosusu aza te toza na nzambe mosusu te toza na nzambe biso banoir fo tosepelaka tosepe tozalaka na esengo mpo tozalaka na nzambe nzambe asala biso na elilingi na ye biso banoir donc toza na po moko na ye ya nzambe me tomiyebaka te makambo wana alobaka soki mundele mwa banda oloba ngo nde bavi moko azwaka nde bajeme nde bacommentaire mais tellement nga nazaka moyindo ndeko mino moyindo boyokelanga te boboyanga ata nde bofinganga nasekaka bino je ris aux éclats je connais mon Dieu est avec nous c'est pour cela ta bofinganga naza na bino nakotika bino te pourtant bofinganga naseke boyoka pourtant boyoka apo bofingi mais ekota bino déjà mais boyebaka ngo ekotikelaka naotikela bino bacharge mpo mokolo wana bokoma koregrete tofingaka pourquoi donc c'est ça roi wana tata Simon Kimbangu alobi ye moko akozala représentant donc seki akozala na banzoto tous les 7 figures na ye wana akoutilize moko nzoto ya 1921 ekotikala kozonga lisusu te bandeko na ngai yango te akosalela lisusu aza na bafigure na ye oyo ye akosalela allez-y comprendre soki bomoni ke na obetisa bino libaku bokende kofundanga mpa nzambe boyebisa nzambe mwana mwasi anda makambo azosala bofundanga soki oke mboka kofundanga tata koya komilakisa epa na bino epuis soki oza mpenza ke ocomprendre ke mambo na oloba eza ya solo zwa ata ne fiske 3 jours ya kokotaka bapriere heure nyonso te mais zwa ata bakelke okopriere ata na 0 heure 3 heures tous les 2 heures wana tuna nzambe soki makambo nga nalobaka eza ya solo tuna nzambe soki eza yo nde tata Simon Kimbangu milakisa epa na nga milakisa mpona comprendre milakisa soki eza vraiment yo zwa pena temps wana esala bien ndeko na nga soko mosala ata biloko wana akomilakisa mais soki okontinue kaka kofinga osuka mabe ngaka na nzambe na nga mon Dieu tout puissant mon Dieu vivant notre Dieu créateur ti bolobaka ke biso bobondela mutu biso tobondelaka nzambe oyo asala likolo na se me kasi ye wana tata Simon Kimbangu oyebaya te bokotunana wana bokoyeba ngai Kimbangu nazali ekela mutu nzambe molimo mosantu finga chola kolemba te kasi yeba ete tokokutana ngai na yo pe tokotunama. Merci na tutu balandinga nzembo yengaka la minute oyo Dieu le Saint-Esprit tata umela bon oleki bango oleki taka mokonzi ya likolo na mabele bon bye tomonani à la prochaine.